mettre sur pied une... Dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des causes. Salut et bienvenue sur Cluboriginal.net. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bon, Monique, Tozali vraiment en plein Paris, Tozali vraiment na banlieue proche, na Saint-Denis. Bon, Monique, Tozali na Simanabiso, Bozomona direction ya autoroute A86, mais Maranaba Sergi Pontoise. Donc, na côté Moussou Sosani, Tozo qui na Saint-Ouen. Donc, Tozali Awa Penza, na Kati, Yamasolo, na Saint-Denis. Togo Zonge Labino Susutola Gisakabino, ba site moko historique Awa. Nakati ya France Trobandongo, je pense que la semaine prochaine, bon moneke katolaki Sagibino, donc Stade de France, toko zongele la bino sou nakati ya masolo, mais les lots tozali na Sige Mibale. Sige Mibale tozali na yango peuple congolais parce que peuple congolais eloko alingi ayebite. Nakoti kaka koloba yango te, tozalaki kolela kanambe étranger. Kanambe étranger, tozwa mwana mboka, ata n'importe quel mwana mboka, aya bongoto, stala masolo mboka na biso ensemble, tokoluka solution. Lelo tozwi mwana mboka, pas de moindre, tozwi mwana ya papa Tshisekedi, papa ya démocratie, papa longola biso bobangi na Congo. Mais tolobite ke batu nyonso tout, bazala na elongo ou bien batu ou bien ba critique raté, tolobite ke critique ezangata awa na ba pays développés. Ah, en France, partout dans le monde, critique et zalaka. Critique constructive, critique il y a solo opposition il faut zala. Mais oyo tozo sala na batumsu bazo sala ezali opposition te. Ezali na yango ki motema mabe, ezali nango parce que zalaki mutu ya mutu moko, il fallait azuite. Donc et comme ki motema mabe parce que il y a pas de raison. Na combat oyo menaki oyo to riskaki oyo to okaki pasi to lingaki ke pays na biso mwana mboka azwa étranger alongwa sikoyo étranger alongwe mais tozo comprendre te ba misusu bazali ko continuer na combat oyo kaka babande ko sala na heure ya kanambe bazali ko loba ba misusu ke ti lelo pays na biso eza occupé to ebite soko occupation eza ya ndenge nini tozali ko comprendre te mais wana ezali kaka po na ko rafraîchir batu mémoire pour na rozongisa batu na temps mais sujet na biso ya lelo tozali na sujet mibale ya liboso tokolobela ministre na biso oyo azali oyo ya ba personne vivant avec handicap ministre na biso oyo ya mama na biso ya mwasi tomonaki marque ndengi ba gouvernement oyo ezalaki ba ministre nyonso tout oyo basalaki na oyo eleki bazalaki ya mabete mamisu pe basalaki musana na bango malamu mais tomonaki président de la République na gouvernement ya sama alongolaki bango nyonso tout mutu abikaki atikalaki donc tokolo bazate mais tokamwe président de la République a reconduire maman na biso ya vice-ministre de personnes vivant avec handicap donc le lot tokolobela masolo yango président na biso tomoni ke le mususu président Salima Solo il y a 2 poids 2 mesures président toyebi ke ozali mutu mawa mais vice-ministre wana azali vice-ministre neti batu nyonso biso tozolo ba masolo oyo toyebi masolo oyo toza koloba parce que biso moko pende to loba wa tozali ba donc na kati ya wangana na kati ya klebo wa nazana ya lelo shwami ngai moko tozali ba personne vivant avec handicap toyebi masolo oyo tozali koloba mais to comprenate banda mama na biso azwa ministère na ye ya ba personne vivant avec handicap en tout cas tokoki ko se voiler la face te on va pas faire la fine bouche en tout cas pour ngai na bato tout parce que banda to banda masolo to talaka kaka ye mais to sali sondage to tuni pe bato belé
tomoni eloko moko asalite banda koma na poste na ye wana. Tomoni premier ministre aye a sali programme ya gouvernement nyo surtout na palais du peuple devant donc ba sénateur ba parlementaire to yoki ata programme mon côté pour na ba personne vivant avec handicap. To zali ko comprendre te soki eloko nini mama wana zali ko sala banda azwa pouvoir eloko nini asala pour na handicapé. Ata ko kende kotala centre oyo ya handicapé ya Wileri oyo yebana mukili mobimba. To mona akenda kuna te. Tozali ko comprendre te eloko nini azali ko sala na kati ya ministère na ye wana il fallait quand même azala na ba personne handicapé na kati ba pesa ke ba boule parce que mutu ako comprendre handicapé azaka handicapé. Eza neti bazobetelo lisolo ke o miang o kufi nzala soko kufa miate o comprendre nzala ndeke zate bako betelo lisolo a poto soko komana a poto te o comprendre ngo réalité te. Donc personne handicapée mutu o comprendre e koleka mutu nyoso azali personne handicapée. Mais tout le monde dans le ministère wana personne handicapée moko azate. Or ministère wana il y a ba personne vivant avec handicap, il fallait ezala bureau d'études pour na repesa ba proposition et pas ya mokonzi na président de la République via donc premier ministre. Ezala non politique, ezali ministère moko ya politique te. Ezali ministère moko il faisait la bureau d'études pour epesa ba boule oyo que eko sauver ba handicapé. Mais ba handicapé ba koma ba mendiant ba koma kotambola na balabala ba koma mais eloko nini biso tozalaka na bamboko ba boule ezali. Mama ministre soko zala ba boule te contacter biso to kopesa o ba boule. Ezali osali organisme moko oyo et que reconnaître ba handicapé nyoso tout bazali na kati ya Congo bazoya baye komisa ba tali bango na ba médecin ba tali ba taux d'incapacité na bango après ba komi ko futa bango mbongo na l'état et puis ba handicapé il faut ba aider bango plus que ba valide tala ko ba valide déjà baza na passe valide déjà azo kokate azo souffrir azo sala passe bongo siko handicapé azo souffrir plus que valide. Donc il faut azali mutumoko fragile, il faut ba aider mais tozali ko comprendre te banda mama na biso azwa poste wana to mona vraiment eloko asala ti siko to mona yango te botala handicapé ba komi ko se retrouver et pas ndeko na biso Eliezer yem taza député a komi ko aider. Donc handicapé koleka ministère oyo il faut s'occuper na bango et bien soki ndengo il fallait batcha ndeko Eliezer batcha ye ministre ou bien vice ministre ya ba personne handicapée ndeko Eliezer azali ko aider koleka kutu mama na biso oyo ya ministre pour des personnes vivant avec handicap. Est-ce que ezali normal handicapé ba komi devant Eliezer ba komo ba papa tozaka kana yo parce que yo mtozo et ezali normal te tobi que président na biso lem susu ayoka ki mawa neti yaza motema ya mawa ayoka ki biso na longoli mama oh non président de la République aux juillet en tant que personne handicapée aux juillet azali ministre neti mutunyoso soki asali musala mabe il faut ko longola ye biso to bundaka biso makamto sala kawa donc so na pesa exam net ngai boy na pesa exam pa ya lolo to se bataka kutu donc ba personne oyo valide ba ya kutu pa na biso non président na mona ikaka ezali ka président moté malamu na lobi ah mamo eka sikoyo doso na longoli su na sana mais non azo sala eloko te biso to zalia to lobby te ke o soki ndenge ni na César ngadi yo zo critiquer yo lingi biso to na besoin poste wana te to zali ko loba to zo représenter ba personne vivant avec handicap mama wana to moni eloko moko azo sala te depuis à côté du ministère wana na ministère wana to lobi ke il fallait la bureau d'études yango mutu ko pesa ba boule na gouvernement pour aider les personnes handicapées. Mais banda kota to moni na donc ba conseiller banani personne handicapée azate. Est-ce que tout suite to mona mama wana akena kotala donc maison oya handicapé za na Wileri to mona te. Bon siko yé penza banda bino moko bo boulenan. Bo boulenan no moni obilem su batu ba ndako boulete bo boule. Banda bacha mère wana banda bacha mwasi wana mama wana na ministère wana. Bo yebi sangai et loko nini asala pour na handicapé
mais président de la République. Donc, ceux qui ont commis que la Bamisou Soumawa, parce que ton moni, toko tanga ba compote, mais sope to tangineti, maman nabiso, il y a ministère des Affaires étrangères. Est-ce que ça avec Moussa Mabé? Asalek Moussa Mabete, asalek parmi les ministres penza, asalek Moussa Madame, mais balongola na poste wana. Bongo sikoyo, maman oyo azali ministre donc chargé des personnes vivant avec handicap. Asali nini banda yana le loto zo kende ceux qui ba deuxième année ceux qui ba combien asali nini asali le komokote. Recensement ata ba recensé ba handicapé bazana ba sala bango organisme moko nde to mona na poto organisme moko ba ben en cotorep. Donc yé ezota la handicap na ezanini handicap ba pesi bango ba carte moko bo bazala quand même net na location moko proposition nini ya sali ya ndenge wana asali le côté to éviter ceux qui ministère wana musala na yango nini to éviter président de la République en tout cas il faut que tala makambo na biso moto zali awa to zali ko représenter ba handicapé to yebi pas sa handicapé parce que handicapé muto ko comprendre e kaka handicapé ezaneti donc bazo biso que mia soro na okufa mia te ko comprendre degré mia te aujourd'hui ça roi mia est-ce que roi a sa kufa mia pour yebi so que mia sala rabo et sala le côté donc to sengi vraiment ministre Nabiso, il y a personne vivant avec un handicap, on se ressaisir. Mais il y a des gens qui sont total passé, si ko tozoloba. Total qui total na ndenge zo fonctionner. Mais totali programme à gouvernement, il y a handicapé ba lebe loko moroté. Do handicapé ba comment ba mandia. Est-ce que handicapé ko za la mandia? Handicapé à comment donc ba comment que les mawa o afuta 30 o afut non, il faut ça na ba carte o zo la ki sa ki azana droit ya boy, azana boy handicapé. Cause handicapé, électricité, cause zoba ou bien au cocaïne côté. Handicap ezali donc ezali handicap et tanga magindengwana mais ozali mutu net mutu nyoso tout. Donc maman na biso to sengi na yo siko to zolanda dossier wana na kanisi batu nyoso tout baza d'accord na ngato sondaki batu ebele avant to sa l'émission oyo batu tout bazali koloba ndenge mboko na biso totali programme ya gouvernement et loko mo salamité totali masolo oyo yé azo sala loko mo salamate donc centre ya Wileri ezaka kapembeni wana Gombe centre Wileri. Donc côté ya Wileri wana akenda kota la bango te siko ba handicapé ba koma donc ndeko Eliezer nde akoma ko aider ba handicapé ezali impossible ezali makamoko président de la République il faut tala donc gouvernement oya sama il faut ko tia mutu na esika oya zali donc to mona ika biso président to yebika yo oyokela ki mawa po longola ye mais makamba mawa te soka yebite il faut ko remplacer parce que ngai moko na monitina ba reconduire na poste wana te parce que ah bon à moins que azana ba projet mususu biso to yebite mais tozali ko zilato mona makam parce que il y a vraiment du boulot na côté ba handicapé donc pour to passer na deuxième sujet na biso to marquer pause publicitaire ya ba partenaire na biso o tozalaka na biso boyebika ke mikolo yo eza masolo ya Kodia Simon ezali société oyo ya immobilier oyo ezopesa penza congolais nyoso surtout diaspora souci na bango ezalaki diaspora ba comme ba propriétaire ya bandako neti ya poto na Kisasa donc Kodia Simon après tozali na flat Balis Santerre tozali na Sepela TV et puis tozali na Romain Ilunga les grands traiteurs pour ne citer que ces quatre là donc 5 minutes avec César Ngadi on revient tout de suite. L'entreprise Kodiasimo présente la cité Kimia. Vous êtes congolais de la diaspora ou fils du pays? Venez découvrir et investir au sein de la nouvelle cité Kimia. Le groupe Kodiasimo vous propose une cité résidentielle avec plus de 450 maisons modernes, construites aux normes internationales et surtout à des tarifs très attractifs. À la cité Kimia, vous trouverez aussi un espace commercial avec plusieurs commerces et services de proximité, tels que des boutiques de prêt-à-porter, des restaurants, des boulangeries, des salons de coiffure, mais aussi des banques, des pharmacies, l'hôpital de la diaspora. Investir à la cité Kimia, c'est contribuer au développement économique en République démocratique du Congo. Mais c'est surtout croire en un Congo nouveau. La cité Kimia est située dans la commune de Maluku, à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach et 15 minutes de Kinkole. Alors ne tardez plus, venez et construisons cette nouvelle cité. La cité Kimia, un havre de paix à Maluku, le nouvel Eldorado du Congo. Kodiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre.
Bonjour, alors nous sommes ici sous la concession Kodiasimo, où sera érigée la cité Kimia, avec différents lots. Donc les lots A, comme nous l'avions annoncé, les travaux vont débuter au mois de décembre, donc c'est très bientôt. Nous sommes là avec des experts, nous sommes là avec nos architectes, nous sommes là avec les géologues, nous sommes là avec tous les experts dont on a besoin pour pouvoir viabiliser les terrains. Les travaux sont là, la concession est là, nous avons une belle concession de 34 hectares sur lesquels nous avons érigé ces travaux. Donc nous vous remercions de la confiance que vous nous avez témoignée jusqu'ici, pour ceux qui ont réservé leur lot, pour ceux qui nous ont appelés des parlements des États-Unis, la Suède, on n'oublie pas, le Japon également, la Belgique et la France. Là maintenant nous sommes à Kinshasa, nous allons débuter la commercialisation à Kinshasa. Nous vous avions réservé les meilleurs lots, nous avons réservé la première partie de commercialisation d'abord à vous qui êtes à la diaspora. Et maintenant nous allons lancer la phase de commercialisation à nos frères qui sont ici à Kinshasa. Il ne reste plus beaucoup de lots pour la diaspora, donc il nous reste quelques lots et ensuite ça sera ici à Kinshasa. Merci de votre confiance, nous allons travailler pour vous, pour que nous puissions mériter votre confiance. Donc le programme Kimia est bel et bien là, les travaux vont bientôt débuter et voilà la concession. Je vous remercie beaucoup. Banaki, après le lancement de Kodiasimo na poto, toza walelo na Kinshasa pour la réalisation. Balo eza et bel attend réservé. Kodiasimo, c'est mignon. Kodiasimo, c'est la qualité. Kodiasimo, c'est la meilleure adresse pour construire la vôtre. Kodiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Kodiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Noël Nakomi. Oh, vous commis déjà? Nakomi déjà. Vous en avez vos frères? Ah ouais, c'est bon. Ah, n'a pas soyé. Boyana Bali 5h, 7e rue. Ah bon? Monsieur. Bon frère, so comme on a limité, hein, autour d'avenue. Avenue Tropique. Voilà, avenue Tropique. Tout ça, on a tous bêta billard quoi. Limité 7e rue résidentielle. Hein? Ok. Ok, bof. Tout le temps, on a bof. Oh, ma petite sœur, ça va? Ouais, bof. Ouais, ça fait longtemps. Tu es pendant ma mariage, mon mariage. Tout justement, salle de fête Pésalia, il y a bien kitoko. Ok. Hein? Balise Center, un cadre magnifique pour vos diverses manifestations et vos rendez-vous d'affaires. Un restaurant avec menu diversifié à votre convenance. Cuisine africaine, cuisine européenne, cuisine américaine et continentale. Un salle de banquet de luxe avec plus de 400 places assises pour un mariage de rêve. Collation, anniversaire, conférences, réunions de services et diverses manifestations. Balise Center. Nous disposons de studios médium standard et des luxes à votre portée. Deux appartements de 1 et 2 chambres avec salon, cuisine et salle de bain. Et des 3 chambres, salle à manger plus 2 salles de bain. Balise Center avec terrasse intérieure et extérieure, VIP, rien que pour vous. Nous sommes sur 7e rue, place commerciale, sur l'avenue des Tropiques, numéro 83, référence clinique Bondeko dans la commune de Limete. Pour plus de contacts et réservations, plus 243 81 799 82 47 82 34 121 62. Vous pouvez aussi nous visiter sur www.baliscenter.com. Flat Hotel Balise Center, l'excellence dans la simplicité. Sepela TV eye na makambo ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambo ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati.
ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager nango keno partout lingi. Na bouquet no ya Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso ndongo zo biso wana 4K. Machine ma daka daka. Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Rome C20, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouskis et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités, africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Rome C20. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Rome C20, le meilleur dans son domaine. Donc vraiment merci na bateau tout balandaka biso na bateau tout vraiment bazali ko tia maboko na ba partenaire na biso parce que président de la République alobaki donc congolais nyoso tozali na richesse ebele congolais nyoso il faut profiter na richesse na congolais il faut akoma millionnaire. Avant to kota na sujet na biso mibale na lingi kaka na loba parce que 5 minutes et loba kana émotion te elobaka te ke po eloba bino mtu bozali kota la télévision bino mtu botala biso boye bisangai banda ministre ya mama na biso akoma na ministère oyo ya ba personne vivant avec handicap boye bisanga eloko nini bino oyo bomona ki asa sala o balakisa na télévision asali penza po na handicapé non donc masolo moko vraiment aza amorve donc mutu moko donc misiki donc OK elakisi te ke soko za handicapé il faut ça donc netu amorve neto la non handicapé ça tête au monde qui n'a pas réunion à conseil des ministres président de Gazalaga à Simbié à aider à Mathieu donc déjà présent sur que les mawa présent sur yo bandit déjà koyo que la que mawa à Gosalaga rien donc président sur que les déjà mawa donc tobo ito ko aider à mata ko ipo mataye moko bonga matakante kini ako matape moko mais présent déjà zo que la ministre il y a ba personne vivant avec handicap mawa talaka ka longoli batutu atikaye mais azo sala le côté. Donc, to sengi penza na ministre na biso ressaisir pour biso to lo bano to za handicapé. Mais tala ba masolo to sala. Tala ba masolo to sala. To za na besoin to lo ba azo critiquer pour ce qui ndengeni to za na besoin poste na yote to lobelo parce que biso to zali ko représenter handicapé parce que to yebi pas handicapé même à na poto surtout y Afrique ba souffra ko sanate. Salela bango masolo et la penza que président de la République au modi que tant ba ko talaye avant ba nommer au président après ça qui parole que à cause du ministère mobimba repé sa handicapé président respecter parole nae siko yo ça la suite président respecter parole yo siko ça la suite et la penza que non président promettait qui tape makamezali ko salama donc siko to koti na sujet na biso oyo ya mibale lelo to lingina toloba omoni congolais toza batu moko toyeba makam to lingité Congolais, donc
omoni yango na tisiko bato ebele bazo s'embrouiller tolingaki kanamba longwa longwe oya yete oya yete donc tozo s'embrouiller na betela bino lisolo bato ya théâtre awa ba comédien banani babando ko kufa awa neti basoso awa mama na biso Denise aye atali abi mais non bato yo baza bato moko président il faut ko edara bango te ki kaka boye mutu akufi oyo pesi mbongo obeba ye ko tala yo pesi bango mbongo non nalingi siko na zola bango solution na niveau que ceux qui bazui maladie bazalaka na moyen ya ko kende bango moko ko se faire soigner aye abimiseli bango ba carte ya sécurité sociale ya mutuelle ndenge zalaka awa donc okay okofuta mbongo te to moni na décès ya mama na biso actrice oyo kufa wa dernièrement on a pe bakundi te mama na biso Chako akufi toyoki bilobela ebandi koloba bilobele bandi koloba oh de biloko oyo ya gratuité biloko oyo ya ofele mais non mais nazo comprendre te likambo soko ezali ke esalami na niveau ya hôpital de soki eza na niveau ya non assistant à personne à danger ou bien erreur moko médicale esalami bo porter plainte mais sikoyo botika koloba ke oh bakarte basalelaki bino kofuta te mais bozo raisonner ndenge nini biso awa na bapoto toza na bakarte baseki bakarte bamituelle soki toke na bopito mosusu opesi carte ya seki après okobakisa kutu mbongo ozwi carte wana bapesi bino hôpital wana bazali en relais na fondation oyo ya mama Denise bokoya oprésenter carte na yo za ayant droit basaleli yo masolo à partir ya ba masolo bazozwa batu après bako facturer et la kisite que ceux qui osa ayant droit zali na carte wana o basalela bino okofuta mbongo te mais non pourquoi bozozo ndenga ceux qui bango bazomona ke ezali ndenge wana ke ceux qui oye ozofuta mbongo te bazo soigner au mabe bo porter bango plainte est-ce que bato nyoso tout bakena na hôpital wana na carte wana bakufa soki erreur esalami na niveau ya docteur wana ndenge to bande okaba explication ndenge bazali koloba mais bo porter plainte bo porter hôpital wana plainte o bozali koloba soko bino bozo préférer donc bozala na ba carte o basalelaki bino te na mama Denise bozala ka ndenge bozalaki wana à partir oyo basaleli ba comédien ba carte na air basalelaki bango ba carte te ba comédien bazokufa ebele ou be bazokufa moke mais botika bilobela donc wana nyonso tout bozolingo tiaka confusion bosa nedike donc mama Denise asalamaka moko mabe allez Olive Lembende yende muto malamu mais siko yango na boza donc nazo comprendre te discours wana bozo mema wana parce que bozo lo bango neti likolo nga na facilité bino carte wana ezani ti awa na poto ba carte à sécurité sociale ezali orokota na hôpital ozali na sécurité sociale et kozwa 65% ya charge hôpital 35% oyo etikali mutuelle muto ekozwa yango sikoyo bino bokoti na hôpital bozolo ba opo ezali ya ofele yango wana ba biloko ofele mais boyebi biloko bolingi te boyebi biloko bolingi te botuna bato bazaka na bapoto na ba pays oyo mususu Afrique bazali na système wana bazali contrat ezali entre hôpital wana nini donc bango bazosala ngo ofele te bakofuta bango mbongo bokomi koloba babilobela botika babilobela boyebela koni bolingi mama Denise asalaki makambo moko malamu ezali te ke bozela ka okomi malade okomi na suka tozo senga na mama Denise asalela biso lika donc bino bolingi bapesa bino ba mbongo bapesa bino mutu akufi ayo bopesi mbongo ale famille panzani donc ndenge mama donc Olive Lemba mando sala bino basali bino makambo malamu bolingi ka facilité makambo ezali carte malamu basalaki ezali ba droit na bino okei na hôpital ba soigner ceux qui y a eu quelque chose et les cas qui na soin ya maman na biso Chako les cas qui mabe bo porter médecin wana hôpital wana bo porter en plainte makambo ezala botika koloba bilobela o bozali koloba o ezali na tina moko te yango tolinga ko beta sete botika bilobela ceux qui les cas qui mabe na niveau ya hôpital wana bo porter hôpital wana plainte mama Denise n'a rien à voir na makambo wana asalaki makambo oyo ifale asala ezaka ateke boya ko senga donc mutakufi boye ko senga mbongo boye ko senga kana suka tozane loko osala te non makambo wana ezali te mama Denise azali mama apoto donc ayebi akopesa loko akolaki so pe ndenge nini ko se débrouiller pour ozwa quelque chose donc ba décision na biso ya lelo yango wana donc tolobi makambo ya ministre na biso ya mama na biso ya personne vivant avec handicap parce que tozo mona clarté donc tolobi te kazo sala loko te mais ozo mona na libanda
tozomona yango te soki eloko ebanda kosalama tongo komona parce que bandicapé bazalaka libanda bango oloba mais tozomona ndeko Eliezer mutu akoma ko aider bandicapé or bandicapé bazali na ministère na bango au président de la République a prometté ki bango pe asalaki et puis toyoko loba makambu ya mibale toyoko yoka par rapport ya liwa ya mama Chako actrice na biso comédienne bato bakomi ko loba bilobela yango ne fallait to recadrer makambo mama Denise asala makambo malamu donc soki elekaki mabe na niveau ya hôpital bo porter hôpital wana plainte donc tokomi na suka ya émission na biso ndenge na yebisaka bino kaka que je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire donc soki na komi na suka ya émission boyebi ka base donc na kotikaka jamais ko remercier base tokobanda ko remercier donc na London City na kopesa José Kano ki kakamene maître Wera Mukuna Maître Rajamoule, totikali toujours na kati à Londres pour na l'honorable Jean Moutala, ba mbote belé, merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi, toujours na kati à Londres tozali ko pesa Maman Nabiso, donc Maria la beauté naturelle, merci Nanyo surtout au sale rapport na 5 minutes avec César Ngatotika là toujours na à Londres, aussi à Londres pour na repesa Jano Matundu, merci Nanyo surtout au sale rapport na 5 minutes avec César Ngatotiki Londres pour na rekota en Espagne pour na repesa Beloti Mavungu, vrai chéri na kati Espagne, Beloti Mavungu, merci Nanyo surtout au sale rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Totiki Espagne pour na kokende na Suède pour na repesa Maman Nabiso Thérèse Kamani, merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Tokei sikoyo na kati ya Paris, tozongia na kati ya Paris pour na repesa mbote na dokotolo na biso Jean-Paul Djamba, merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Totikel toujours na kati ya Paris pour na repesa maman na biso Janine Lufuluabo ba mbote belé merci na nyoso to sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Totikali toujours na kati ya Paris na porte d'Italie pour na repesa maman na biso Françoise Itwa merci na nyoso to ozali ko sala po na matanga oyo ya ndeko na biso la petite sœur propre donc Linda Pemba merci na nyoso to sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Tokei sikoyo na kati ya États-Unis d'Amérique po na kopesa mama na biso Mamizoa merci na nyoso tout ça le rapport na 5 minutes avec César Ngadi tiki États-Unis tokei toujours à côté d'Amérique mais cette fois-ci na kati ya Canada na Montréal po na kopesa donc Fina Mokonzi merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi zongi susu na kati ya France pour na repesa Thomas Mbona na kati ya Normandie Thomas Mbona merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi tokei na kati ya Italie pour na repesa donc Franck Kausoko représentant ya communauté congolaise na kati ya Italie ba mbote ebele donc Franck Kausoko merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi tokosukisa na kati ya Kisasa po na kopesa mbote na Willy Panzu sukisi na Willy Panzu kozaka bien te tokosukisa na kati ya États-Unis d'Amérique po na kopesa donc l'administrateur ya les amis de César Ngadi donc na kombo ya Babi Kisinga, merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Donc c'est la fin de ce 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Je remercie mon équipe technique composée de Serge Kassanda, Lixon Kangi, Yalolo Chouami et Willy Kunda. Donc restez connectés sur Clébois Original, vous n'avez pas tort. Nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. On doit mettre sur pied une dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'on fait des conseils. Au sein d'un yo, aux amants à Maïnanga, c'est vrai, au Tangana yo, du ventre.